Tiens, Ekoti, dossier Ekoti à Bandegonanga, et comme je vous ai toujours dit, biso toya kapamba pambate et payi nabino. Voilà, ce qui toye et payi nabino, cela veut dire qu'il y a Koloba et Zali. Fali Ipupa du Cap La Merveille Aigle. Qui es-tu Aigle? Qui es-tu vraiment? Explique-nous un peu qui es-tu? Fali Ipupa. Est-ce que Bino Tsubolanda qui arrivait à Fali Ipupa en Congo, précisément à Kinshasa? Est-ce que Bino Tsubolanda qui arrivait na Ndenge Bakira qui Fali Ipupa comme un président? Changu Mobimba Ezala qui plein ya kosakanate. Oh, vraiment arrivé, maintenant je les confirme que Ezala qui pensa préparé na système moko ya kitoko na système moko ya propre. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Bienvenue Balanzina Biso ya Sika ya chaîne Yana Biso Ines NM officiel. Tobasani bino pété Balanzina Biso ya Siakala. Soyez le bienvenu dans le système moko ya propre. To souhaitez bino kaba bienvenue et surtout dans le système moko kitoko. Voilà. Si c'est toute ta première fois, autrement dit Mbalana ya Suka ya Sika plutôt, Kolanda chaîne Nabiso. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, Bobo Salakapete, cliquez Nangonga, il y a notification. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, likez, commentez, partagez, cela nous fera énormément plaisir. Na système moko ya propre. Alors, to continuer na dossier na biso oyo ememi encore une fois biso et pas inabino. Et Yindi, je le répète encore une fois, Fali Ipupa a mis du feu. Fali Ipupa a tiré moto ya kosakanate. Arrivé na ekaka ya pamba. Vraiment, peuple congolais, bolakisi amour. Na porte. Na balobaka nini coffre fort Fali Ipupa auti ko déverrouiller coffre fort eza nini pour na ba comprendre te eza Stade de France. Fali Ipupa auti obeta mama na Gaillard ya concert double Stade de France. Donc eza historique pour la musique congolaise, précisément ya artiste oyo babotami ti lelo bamsu bakufi peut-être oui pas même peut-être bamsu bakufi basi basali yango te oya mboka na biso ebele baza ba congolais mais ebele bayembaka musique ya Congo te. Par exemple ba Gims ba Nino bato wana baza ba congolais ya makila mais musique na bango tokontaka yango te na Congo, tokontaka yango na France. Voilà. Bandeko na ngai Fali Ipupa nde mutu auti obeta mama na Gaillard ya concert wana. Alors Fali Ipupa alongoli biso soni a déverrouillé porte moko boye kaka ndenge azongisaki musique na poto. C'est de la même façon à fongoli Stade de France. Biso tout au monde après Stade de France na Gilles pour na ba babeti Gilles c'est un rappeur français abetaki aya na Kamura pe auti obeta pe ya ye la queen kaka ndenge abengaka ye. Et puis, invita qui Fali Ipupa, babeta qui bad boy. Donc, ezala qui danger. Vraiment, moi, naza kuna te. Eloko e meminga e pa inabino, eza bandeko na ngai. Oyo amour peuple congolais et pesi Fali Ipupa pour n'arriver na ye, pour na retour na ye à Kin. Viens, je t'amène avec moi à l'aéroport de Njili. Et yindi bandeko na ngai, moko banzembo wa yembaka. Eza ya solo penza. Quand nenga beta qui featuring na ina nini wana viens je vais t'emmener avec moi à Kin. Okomona ndenge aéroport ya Kin tondaka. Okomona ndenge ba akiraka biso kuna. Donc balieli biso makasi. Bana mboka. En tout cas, je le confirme et je suis tellement content de voir amour au peuple congolais pesi Fali Ipupa na eloko auto salela pas seulement pour sa propre musique mais aussi pour
toute la culture congolaise, la musique autrement dit. Hein, bande konanga en tout cas ezelomo koboye. Personnellement, il touché ngana motema. Cela ne veut pas dire ce qui peuple congolais et ça là qui est le Kouana et pas Fali. Et que ça là ngote pour l'artiste Moussou. Non, ce n'est que le début. Et ça a pas commencé maintenant là, il y a longtemps. Alors, et le Fali pour pas autre ça là a mérité biloko wana, a mérité soutien au bapesa qui est. En tout cas, je suis tellement content comme on a réaction wana. Hein, bandeko na ngai, na yebisa bino banzela etondi. Trafic donc embouteillage moko boye. Pas ya mituka, mais ya batu. Batu plein ya kosakana te. Ah, bandeko na ngai, Fally Ipupa coup de chapeau l'artiste Aigle ye moko nenga mibenga kasakana ba kombo ebele. De ce que l'ingi to banda ngo lelo R to kosila peut-être lobby ba el marabia shelma donc ça est belé mo ya binde soka yango hein. En tout cas Fally Ipupa omoni que malgré partout au kendaka tu as un peuple qui t'aime hein. T'es pas aux an président t'es aux son excellence t'es un artiste alors il faut y baraquer non malgré la quotidienne kuna awa il y a un peuple qui m'aime, il y a un peuple qui aime qui aime ce que je fais, qui aime mes actes hein. Bande konanga en tout cas personnellement il y a le baibele zate je suis content. Fally Ipupa na arrivé na ye a pesa ya bisaki biso déjà depuis kalake a ko sepele sa biso ba congolais pas seulement banakin parce que ba congolais basé sikanyoso quand ninga terre na njili. Donc, motu ya partout à Koti Koya a participé à 3 concerts na où ya ko livrer Tchangu, Gombe na esika mosusu pe na parler du peuple à loba ki akobeta kuna. Donc ils ont congolais ne sont pas seulement congolais, mutu nyonso a se retrouver na Congo. A ko participer parce que ça fait mutu ko futisa yo tikaza te ko za la public. Donc, il y a un podium quelque part, moko boyo, non, voilà, place où ils ont vide et qu'on recevoir, tout est belé, alors, podium, moana, to sepeli na biso, biso peut célébrer le 20 ans de carrière, il a fallu pour pas professionnel, 10 ans, il y a, hein, oh, ya salaki, lokola, na moka, et puis 10 ans, professionnel, donc, ouais. Abimaki asali ba featuring ya Libanda na ba Kelly donc baza ebele Fally Ipupa beti ba featuring ebele ça plus de 20 featuring donc soki to batolingi to bando tanga moko na moko to sila lelo te mais le plus important Fally Ipupa asi à offrir déjà donc vendredi samedi dimanche oyo ekoyinda ekoyinda akopesa peuple akosepelisa bango pe lokola basepelisi ye kopesa force na gare Stade de France ou Chobeta pas seulement là-bas mais aussi na arrivé na ye accueil na ye au peuple congolais et là qui s'y est vraiment je suis sûr qu'il est tellement content raison pour laquelle akosepelisa pe biso ba peuple biso ba fan na ye biso tolingaka musique na ye donc toko salawana na système moko ya propre toko pesa pe force l'artiste comme on l'a toujours fait. Peuple congolais, personnellement, na sepeli makasi, komona ba vidéo wana, izaki ba vidéo, bando sala ba live direct. Fally Ipupa ye wana na car na ye azo pesa. Donc, bomoni kaka ambiance ezalaki na Château Rouge, ero bando beta featuring ya clip ya featuring ya pepele entre lui et tonton Jojo. Azo benga et tonton Jojo, Guy de Besbar, voilà. Pour la Baoba c'est un Congolais mais qui est né et grandi en France. Voilà. Bon, mon qui va maman Château Rouge, la qui ça qui amour. Moi je croyais que mais et aussi la kakawana mais toi comment on a arrivé retour nae Nanjili tour nae wa beta qui en tout cas yemoko il s'attendait pas vraiment à ça. Hein bah accueil à Boïza, la accueil présidentiel. Non, président, soya na mboka, voilà, accueil à Bongo. Comme on a artiste accueil à Bongo, bah, lui-même, il s'est dit, non, Zamba Zali, bah, toi, mité, mamabe, et il y a bien plutôt, je m'excuse. Eh, bande ronanga, ibo, ki olo batala, bilo zolo bate.
eza monoko moko bamo mosusu ebimaka comprendre te. Voilà, bato ya motema ya bien, bato basepelaka na mosala na nga bazalaka. Fally Ipupa du Cap La Merveille Aigle. Fally Ipupa azali na étoile na ye, aza moto a destiné. Biloko nyonso salami ezo salama et que zo continuer komisala eza biloko ezalaki préparé pour na ye. C'est quelqu'un qui a sa destinée. Étoile na ye, donc moto étoile basakanaka na ye te, moto oyo aza na destinée basakanaka na ye te, raison pour laquelle tozomona ba free eyinda kaka eyinda ebeba. Bandeko na ngai soit ezate il faut tolobela toloba tokoloba toko continuer kolobela eloko parce que il cesse pas de nous impressionner. Azo katate impression wana, donc ezo continuer kaka. Maintenant pourquoi ne pas bandeko na nga kosala analyse na biloko aboye. Fally Ipupa after that, après ça Fally Ipupa nous a déjà dit il va se performer associé à déjà date na London, à UK, na salle ya 02 Arena. Donc le 17, tous en la Léopard, premier match na biso avec le Portugal. Et après ça, biso tout au Koutana. Le 19, à London. À London, fait du shopping. Donc, koyinda kuna. Bandeko na ngaka kande na ebisa kabino. Fally Ipupa du Cap La Merveille Aigle. Oumela na yo bandeko na ngai. Oumela musala ozo sala. Ezo mérité. Donc, ceux qui ont mérité, moi, ils ont été tout bomba. Moi, ils ont été tout fan d'Akimi. En tant que biloko ozo sala. Eza biloko moko ezo sepelisa biso ba Congolais. Eza biloko moko ezo sepelisa pas seulement nous les Congolais, mais partout dans le monde. Parce que boyo kaki message au l'artiste Zao, la française, française algérienne. Après ça qu'il Fally Ipupa. Donc il faut voir s'il l'a pas fait, elle n'a pas fait cela parce que c'est un artiste, C'est une artiste plutôt, je m'excuse. Non, c'est pas seulement pour ça. Abimisaki ba mo oyo ezalaki na motema na ye. Cela ne veut pas dire, cela veut dire bandeko na ngai que Fally Ipupa n'est pas seulement aimé na mboka na biso, mais partout dans le monde, c'est quelqu'un qui est aimé et quelqu'un qui est apprécié. Voilà, c'est un peu ça bandeko na ngai. Alors personnellement mingi je suis content na kei oyo bana mboka bana mai bopesa ki Fally Ipupa. J'espère très bien que aza tellement content komona biloko wana, content koyoka yango, content bandeko na ngai kosepela yango pe. En tout cas je suis sûr que aza tellement content. Bref, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas de votre côté, comme je vous l'ai toujours dit, bandeko na ngai biso toyo boyo kaka bomona kabiso. Alors je ne sais pas côté na bino akei wana bomona ngone nini. Raison pour laquelle botia moi ba commentaire na ba avis na bino. En tout cas nga personnellement et toucha kingai. Donc botia botondisa espace à commentaire wana boloba ndenge bomona ki soki pio na bino ezalaki vraiment ya makasité boloba. Tout un chacun azalaka na choix na ye. Donc personne n'est obligé à koloba bilo moko oyo na lobino. Yo pe loba to yoka yo. Na système moko kitoko, na système moko ya propre. Voilà bandeko na nga to évoluer. Si c'est toute la première fois que la chaîne Abisso Ines SNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga ya notification. Malamu ya ngonga notification zalaka chaque fois que Ines SNM officiel ko bando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Na système moko ya kitoko, na système moko ya propre. Toko tonda te mikolo oyo pona ko sololoba, pona Fally Ipupa. Azanzambete, mais c'est quelqu'un à apprécier. Boboni, à un moment donné, bandeko na ngai, il faut koyeba ko apprécier ba musala ya moninga, koyeba ko apprécier ka ba effort, ko encourager ba effort ya moninga. Ya yo pe ba ko apprécier yango. Fally Ipupa par ça, to mona ki na prestation ya na Parc des Princes, l'équipe Paris Saint-Germain a doublé qui Champions League, a joué qui coupe. Fally a presta qui kuna, c'est incroyable. Les abilo mo boy kaka ba français ne ba presta quand même. Toya tola le tolamu qui boy. Fally Ipupa est pas là qui invité.
abeti kuna kinam ye na featuring na Booba. Bandeko na ngai bomona, donc c'est quelqu'un qui a une destinée. Donc moi ko bloquer ezate quand ndenge zozenzi ta embaki oyo esi ekomama esi ekomama déjà, donc moi ezate ya ko effacer nango. Na ebité sur na lobby mabe, mais moi personnellement biloko na lobby c'est ça même la réalité pour na ba otia tembe etali bango biso toza wana tozolo ba vérité. Faut dire la vérité là où il y a dit la vérité. A décroché mon contrat nae, lelo fali pour pas comme travailler na Paris Saint-Germain. Donc biloko a bien zoya kaka. Biloko a bien zoya kaka. Moi je vous avais prévenu depuis le 1er janvier que année oyo ekoyinda moto ekopela. Quand baby déjà yembi moto pela. Ekopela. O ezakaka ebandeli. D'autres côtés juin siko, donc kopela eza tellement ébélé, soyons prêts car ne baloba ke serrez vos ceintures. Avion ils sont décollés calamité batu ba otinde kotonda bakangi porte ça siko avion de lingi est décollé. Donc là to kende destination inconnue. Mais eza moi ezo pesa moi avenir destination on a qui eza destination aux ala bien. Mogogoki aux alana lola toyebite. Voilà, c'est un peu ça. Bandeko na ngai fali poupa coup de chapeau, avance encore et encore et encore. Tolingi ya retraite. To tikala na ba historique, ba moment historique lokolo tozo vivre. Parce que déjà si ça s'y annoncé arrivé nae, donc tomoni déjà les remplaçants du roi. Marco si c'est poupa. Donc, tout le monde déjà où à kozwa bendela, tout le monde déjà où à kozwa trône après départ il y a Ipupa. Vous voyez déjà. Donc, c'est un peu ça. Moi, on a épé à zobeta musique. Tout peut ça qu'à poster parce que le succès ça va, ça vient. Tout beau ça n'a pété Ipupa. Tout peut ça épé force. Rappel, tout se rappeler que yépé azoya na force. Donc, il faut tout ça et force. Ça a talentieza makila moko. Donc, ils ont coulé dans les veines, donc ce qui est vrai, yépe akoisala ke e yinda bandeko na ngai e yinda bana mai na système moko ya propre. Voilà bandeko na ngai comme je l'ai toujours dit et bandaka pe esilaka yango tokomi na suka ya partage na biso ya lelo. Voilà bandeko na ngai comme je l'ai toujours dit, bienvenue je m'excuse. Merci beaucoup Balandi Nabiso ya parfait, Balandi Nabiso oyo bazalaka vraiment présent. Kolanda biso à chaque de nos analyses. Alors, bande kolanga ngo esili, permettez-moi toujours de vous dire bye et à la prochaine.